plein boulot. Pour vous montrer le mari à ça. Donc, je suis à tout là, ça, tu vois ça. Akausaki mai na miso o amonaki bobo. Mama, bandeko s'inquiétait mingi. Papa, bandeko s'inquiétait mingi. Ayaki depuis lundi. Mais bobanga te, maman bandeko na yo. Noko mundu kazali, maman le kazali, maman le nzongo kazali, bandeko pe bazali bele. Donc ngana ayaki depuis lundi. Loko so benga boza bwana susi kacha kule kandeni. Bobanga te twana kacha sana. Donc toza 7 heures. Bobanga te donc kaza déjà hein? Assurer que nous avons fait. Bana kokela mapesa makina babo minyama. Afungola kimongongo te azala kina singa. Ya mokano na Nzambe. Biso to wili bomoi. Nani kondima kozwa singa ya kufa na kingo na ye lokola ntaba ya mwana na pate. Bikelamu ya likolo mpe na nseto welaka bomo. Si Yesu aponaki kokufela sema na yo. On a donc tout ce déplacement pour notre frère David. Papa David, tout à l'heure, à la bonzenga. Donc, tout ça, on a qu'à donc, les aliments, les amis, les sengo, il y a sengo. Donc, ils sont dans cette recette là, dans la paix, recette là. Papa David, il a dit que les libosos na colo na biso. Pour ça, côté de sa moningo na bango, devant colo na biso. Donc, bateau si mon beko, pour les libosos na colo. Donc, tout ça, vraiment, on a qu'à sengo. Donc, on a sa mère Mégé, on a qu'à Panama. Tu vois, tout ça, on a qu'à Irlande. Tout ça, on a Irlande. Donc, tout ça, on a préparation. Donc, il Canada, 14 heures, tout ça, on a quand on a l'église. La maman Belgique peut Bazaliawa. Donc, il va oncle, les familles au complet. Ils sont pas m'inquiéter. Donc, il est à suivre. Pour moi, on a la Bible en binôme. Amen. Moto abikisa soki Yesu te tena soki wapi azua makite na mokili ya kokaki kosomela ngai bomoye na makila na Yesu nalongi kufa maladi bebo Yemoko, les mères de mères, Osimba, Biso Nakatia, Poto Oyeyo, Kakili Songo. Tu es la fête à moi, la Biso Pana Zobala. Je l'ai dit à ma paix, et le Tadi Oye. Toute la famille, bien sûr, il y a pas mal de
biso ezwi aussi oyo auti Belgique azwi avion peut-être le belé oyo auti mpe France azwi avion auti nyonso eza poli bolingo tolobelaka ngo kala monoko te bolingo tolakisa bolingo j'ai pas changé, je suis là. Tout ça, on a. Tu es pour nous passer ça. Il y a combien de temps? Papa ya kumda kamela tete so ya kumda toye vraiment ko baisa mwana biso ko banga biso tozali toye baisa mwana biso lero ta esengo pona biso pona libala ya panda kwa toza awa pona yango e batile suka tozali awa ya ko banga tozali donc toza penza donc na sima na yo kwa nous avons kondola sima na yo basa mwana biso fete oleka bien na kombo na yesu parce que ibelo bike libala ezali esengo donc yango wana biso toyeka te esika oyo kobanga eloko tozali topesi kishasa bato tonoso mbote ya te babizu ya to donc toza awa parte ya suka tobandi ja kosalisa na ntongo donc voilà quoi donc c'est la famille donc bolingo nde yango tosali totiki misala totiki bandako totiki mabulo toyi awa mpona pamba donc c'est ça on appelle l'amour nde yango depuis biso tozala boye soki moninga azwi likambo mpo tokotaka mbangu totaka susi nango na motema mpo toza bamama yango wana omoni ke oyo toki nango ya koloba yango wana ya kunda je t'aime beaucoup ya na ngai ndingi bino mingi na biso babizu boyamba yango ndingi bino mingi d'abord napesi no nzambe merci po aza maître ya temps mpe ya circonstance lelo nazali ya mama ya bana naza mosekame ya kimama na bana naa na bana 4 lelo toni tokokisa oyo eza mokano ya nzambe posa na ngai ezaki nzambe abandaki na biso malgré badifficulté ayebi kokomisa biso ntina suka donc nzambe wana ayebaka kozwa contrôle banda na église ntina sale babayeke mbula ekobeta me toomona ntan eza kitoko nzambe apermettre ke ntan oyo eza kitoko ekoma ntina butu bato nyonso bakoya bazala na kimia ya napesi bino mbote bato bakutalaka ston afrique 7 viema bato nyonso bandeko na ngai nyonso belle famille na ngai bango nyonso nzambe apambola bino C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. C'est bon le mariage. Naye mariage ya pamba tunosepesa ya biso mwana ya Isabelle voilà tunosepesa ya yo ebandaki kati netene ezalaki tango na tango nzambe amonaki oyo esengo asalaki mopanzi na ye kombo eva mama kombo eva mama ayolele yalelo ekomi ya kopambolama abaninga nzambe apesi ngai libala libala simba ye aza oyo nzambe apesa yo surtout kopesa ye kisala message na ye mpona ngai donc akala tosolola nga mpe namoni ye na mariage ya fume ya panda na sepeli
Il pas aussi la rôle là et il y a qui papa parce que c'est le seul où il y a ce mon con moi qui chasse donc ma toujours mon ami toujours dit que ça to sepe ni mingi komona bilili wana ndenge bato bazobina ndenge boliaki mingi baolokoso na makambo apanda. Et mariage est une institution divine en toi mon chéri. À jamais je serai fidèle et c'est là durant toute ma vie. Dans toute ma vie. Mama Munwe Oya chino ya malwaza wapi Ninajua fasi moja kubibilia balisema batumbili atakuja mtu moja hii awa toza na kati ya préparation kuna mama azokongama na ndenge na ye ngai mpa nazokongama na tolata po tokende na sale te tozokende lulu toza na motel donc kala te tozokende église tokepase bénédiction na biso quoi Ninajua fasi moja kubibilia balisema batumbili atakuja mtu moja hii furaha ataacha masasi yao kukusana juu ya mapendo Mungu na sifa Mungu na sifa ayolelele libala De plus maman ezali ngai papa ezali ngai mama bana kobenga mingi lobi na voiture ke oza yo moko nalobaki ke oza yo mwana aza ye moko te makati ye auti France aye kosepela elongo na mwana mama nzongo aza kuna bokomona ye akoya mpe awa akosepela baye kosepelisa mwana donc bozala na inquiétude moko te David ye wana tozalaki na ye ka akoma elende nde boyebaka nakomaka lende donc nga mongo nazali sur place oyo mokonzi ya bamama ye aza mokonzi ya nabandi te nalobi nde aza mokonzi ya bamama na poto kayoza mokolo na bango nyonso kasi oza mokolo ya bamama nyonso bamama leki nyonso yoza mokolo yo mokonzi ya bamama kasi dunoko munduki mpe azali mais bomoni ndenge ye tokotisa mwana kwa no munduki azali na makato mpe bazali asui nalukaki libala bazie lokola mama Filona papa Prosper ndenge pasta Hippolyte alingaka ye mama Claudette linga mwasi na yo lokola ya babi akumisaka ye mpe mama mopanzi olinga mwasi na yo lokola ya dodo alingaka ye mpe mama olinga mwasi na yo die lokola papa Prosper alingaka ye mama Filo olinga mpe mobali na yo lokola yani alingaka ye mobali olinga mpe mwasi na yo lokola Rene Loko akumisaka ye mama Jose na kine
mwasi na yadie lokola ayoyo mpe mokolo mosusu na kobala mama munwe akopabola mama alukaki libala ya grenadier yayakula za na nzela olele ya doscombinateur ezali ya kino suka te makwela na biso shushue ekosila te kinolona tala tina amama kolula mokili te kitoko ya basi na se ekosilaka te yeleo linga mwasi na yo lokola ya Christian Bilili alingaka ye mama bolinga mwasi na ya mingi lokola papa komandobi alingaka ye mama ozala mpe exemplaire lokola ya Piero na ya Lili ya Sylvie Suga, 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 suga Abim, 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 abim Alayo Oh, bichou Yena Godé Oui. Todo básico. Mucho de calatea. Bana ou bana? On comme l'église, hein, toujours la piscine. Ma pasteur s'y va déjà. Ok. Mama ye banga nzambe Petite sœur, il y a la petite Belgique, les gens qui ont na limousine toke na église mpona kobeni libala donc nyonso ezoleka bien na kombo na yesu bato wana esengo ya voilà Bon là, on se dirige vers l'église. On est dans la limousine. On peut dire qu'on célébrer quand même mariage. Il y a Manda parce qu'elle s'appelle plus Panda. Ici on l'appelle Manda. Donc Nadège, hein.
banda ntango azali na mbonzenga sikoyo akoma manda donc tozokende toute la famille est réunie au grand complet donc bisengo na bisengo kaka na butu ya lelo banda yo mpe lobelo lwaki mokezo oleka kitoko na kongo. Ah bon, lelo eza jour manga nde nalobi ya liboso napisaka nzambe wana merci po aza maître ya temps mpe ya circonstance ye moto ayaki na calendrier na ye déjà ke le 5 juillet 2014 ngai nakoyeba kokokisa mokano na ye napamboli nzambe wana nyonso elekaka na c'est bon, merci. T'as vu la preuve? Quel ou pas? Marraine et May. Dans ce plus de merci pour la journée de l'eau. Oui, c'est vrai qu'il y a un temps où mais les autres comme les jours J, ça va comme si merci à ta mort à mes bébés, ça là qui mais ça va le merci sur les autres pays à ça le Yes. Nata venez. Mais même un dégoût. Yak mari. Sangana
Libelama,
going to call the witnesses, the husband side and the wife side, to come in front. For us to ask them in front of the church. We're going to call Brother David's family and Sister Amanda's family. If they can come. The one that we're going to present them. Husband goes to look for the wife. They give the dowry and everything. There's a lot of family in Africa and Europe. And big sisters here. Amen. And nephew. Sister. Speak apart from the father and mom. Amen. Uncle. In-law. Family. Husband. They finish all everything to use. Everything. Not even there's not even need to left. We ask is good. Some people, they got married, they separated, and it's I've heard of that. We can pray as well. It's sad. There's no other girl on the side who There's somebody else. Father, would you give us the way to bless them? In front of church. In the church, have you given us the way? I'm asking God to bless his family. They took our daughter till today. Only good is Amen. You said there's everything. There's open arms. Those days it's fun. But just trust God. Do your work. We give you the word. Amen. You may be seated. We're going to call our couples. They can come. You're going to come with the rings. We have to know children of God. Let's not just say that we serve on parents who for certain influence, but for the influence of the word of God. Why you take from them, for them to bring in your couple as well. Like in this couple, may God bless them. Amen. Amen. Is this your wife? Amen, c'est ma femme légitime. This is my wife. How long do you accept to be with her? And please be with her today when Christ comes back. Amen. Up and down, as we said today, we sing a lot. Hallelujah. We have kids. She still has a beauty. But we're growing or going.
Tomorrow, no more. Are you going to do that? No, you will not be like that. Pain, suffering, lacking, in pain, in illness, in lacking, nothing can separate us. There's your ring. It is a sign of covenant. For it to be one thing. What words? In front of God. In front of the Holy Spirit. In front of the people. In front of the men of God. The words are yours now. In front of your wife. In front of God. So the engagement that you're taking as your gift in you. Mon épouse Amanda. My wife Amanda. Nazali naye lelo. I love you today. Naye lelo. I come today. Liboso na lingomba. In front of the church. Liboso na ba famille. In front of the family. Pe liboso na ba invité nyonso. In front of the guests. Pour la bisayo pete To oyo. preach this ring. Ezali elembo. It's a symbol Ya bolingo ya ngai na yo. of my love and yours. The niceness and the smile that you have. God to make it 100 times more. Amen. Sister Amanda. Liboso na Nzambe. Front of God. Liboso na ba ange na lola. In front of the angel in heaven. Liboso na lingomba. In front of the church. Liboso na ba famille. In front of the family. Liboso na ba pakulemi na In front of the Nzambe. men of God. Na kati na yang lelo. In his service. Okolinga ndeko David ti tangu. How long are you going to love your husband? I love him to the end when Christ comes. Makambo eyaka. Problem come. Malali. Sleep. Kozanga. Darkness, illness. Mikakatano ndenge na ndenge. Problems, no matter what. Okoloba nini? What are you going to say? Yango te koki kokabola biso. That's not going to be the one to separate us. Tokomi na tango moko mabe. We are at a bad time. Tokomi na tango moko mabe. We are at a bad time. Ma recession. Recession. Makambo kilikili. A lot of things. Mais ezala batu. We got people. Bazomona recession te. They don't see recession. Bambongo ebele na babank. Many money in banks. Bakotala batu na bandako bakobimisa baliasi ya minene. They bring big rocks of engagement rings. Yo pe bijou mikolo na eza te. And you that things you haven't got no jewelry. Kangamaka na frère David. Are you thinking that people brother David? I will stay with him. Nakokangama na ye. I will stay with him. Mon chéri Lutumba. Papa na bana na ngai. Mobali na ngai. Na pesi yo na kotisi yo lopete oyo. I'm giving you this ring. Eloko te koki kokabola biso. Nothing can separate us. Nalatisi yo lopete oyo liboso ya basali na Nzambe. Liboso ya baboti na biso. Liboso ya baparrain. Eloko te kabola biso kino eswa. Nothing to separate us except the God from God.
Ti amo, eu te adoro, seja louvando, glória ao Senhor, Jesus. Vamos embora, povo de Deus. Oh, te adoro, seja a glória. ebandeli moninga nzambe asalaki yo aikosala mokili asali ngisi na mai aikosala nzete asala damu na eva mama c'était en ce moment libala ebandaki nedenie mama c'était en ce moment libala
libala ebandaki nedenie libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi ye mama perdino ozala gentil kisi ya libala ye botosi mosusu yokobala nzoko misomeli liwa na bomo akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte aux lettres yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jare. Fiancé à Liboso, en tout cas il m'a dessus. Fiancé à mi balé, abala lanza jina chacho ngaye, kukama banga tilelo. Fiancé à mi sato, abala mondele na poto, ngana zela kaye. Oyo nazwi lelo yo nabimi na miso ya baboti nabimi na miso ya leta nabimi na miso ya nzambe ya mama ngai nalingaka ye tokovanda na ye kinosuka ye. Ah chérie, viens danser avec moi pour le meilleur le pire tokovanda ye. Car les oiseaux chanteront la douce mélodie et les anges du ciel y danseront. Jusqu'à bon, un numéro vraiment très bien pour la maman. C'est le président Irlande Vanda. C'est le président Irlande Vanda. L'ambassade des États-Unis, ils ont la carte. Oyo nyonso konsekansa koluka molongani na libanda olobaki okomongola ye motema lelo tosuki nde wapi libanda na Yesu omoyi ezali te mingi bakoma kolela c'est trop tard.
Yonde makasi ya Samson na mayela Salomo Elika na ngai botangwisi na ngai Kombo epesaki bia na babota nyonso Kombo na Yesu Obipa yozali elonga na elonga Kombo na Yesu Asante sana Bwana Mungu wangu asante sana Bwana Baba asante sana Bwana Unastahili kuabudu Yesu Tunakusifu Mungu Baba Dunia ninafaniwe kwako Yenye unafanya kati yangu inapita Unastahili kuabudu Yesu Tunakusifu Mungu Baba tala kaka mbula ekomi kobeta sino tokopola bamakiage ekobeba bakazaka ekobeba yango tokomozonga na biso na palais en tout cas l'église eleki très bien eleki kitoko mingi donc à suivre.
arrivé au moment où Tony Koyamba, bah, couple la biso, to 5 la biso nyonso, s'il vous plaît, ceux qui te tellement. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs en Christ, nous voici, le moment tant attendu, nous sommes arrivés pour recevoir notre frère David et la sœur Amanda. La musique, s'il vous plaît. Bandili moninga, tambe asala kilola, aiko sala mokili, asali mbisi na mai, aiko sala nzete, asala damu na Eva.
Thank you.
une fois de plus, merci. Donc, combien de moments